Salut mes loulous, salut mes pauvres, c'est William, le nom de la presse, moi on est à votre soirée. On a toujours une personne à Bino, on a cette Sabino, na kati ya Kelly Jones TV, chant nanga, chant nayo, chant na biso lorsque on a biso pour s'abonner na kati ya Kelly Jones parce que son kabiso, tous akaba information, son kabiso, tous akaba vraiment informé dans tout le domaine. Et je dis merci de moi Kelly Jones avec toute sa famille et pourquoi pas à mon réalisateur privé personnel Achidi. Et merci d'avoir abonné Nyonso, merci d'avoir concert, d'avoir confrère, merci d'avoir chou, merci d'avoir béni Nyonso, merci d'avoir vrai à M. William, je vous vraiment beaucoup de lui. Tout ça aura toujours une analyse, même la radio va inviter, tout ça aura un reportage, un magazine, différentes formes pour Bino. Vous allez vraiment s'activer, vous allez vraiment la Katia, vous allez vraiment la faire une analyse que tu mets un peu que cela, n'a pas que cela, car entre Rai et Bino, tu mets un peu que trouver lieu d'attente, comment vous passer qui, tant on doit expliquer un mot, tant on doit lobby un mot, vous aurez vraiment éclaircissement. Là, ici, là, vous aurez un peu flou. Vous avez vraiment l'éclaircissement. Mais tant que vous avez histoire encore vraie aux arts réels, et ça a dit vraiment nini conseil na likambo ekomeli yo to sala yango tomonaki dernièrement période ki nini historien de commence oyo obi kota na kati ya foyer na ye libana zo kene mama pene ya kokufa ayabanga ki vraiment ils ont William pour na komeka pour kuta lisolo azo yibati asala nini ana ba mokali na vérité que moi na o ala nini les ayete o ya boti les ayete tout le monde qui n'est pas de passer qui vraiment na kobenga nous que le solo ou ça dit moi passi et bana poto mingi basi na kopari ko ya kina bana poto mingi balobi bakona bango susu kini ti parce que balobi motema mabe et komi ebele tozondi na kati na commune ya Bandal histoire vraie papa alinga bo maman na ye pona likambo ya lopango. Je dis merci à papa Jean ou à PC tout en comme comment on dit a dit beta de solo na ngai papa na ngai ngo manga point le pango na ngai moko na bino papa na somi le pango na kombo na ngai mais vanta tant que papa du solo oyo bandaki comment papa Jean a voté la famille à 3 enfants papa Jean a le lokola moi na suka na famille nyonso moi nyonso aza na chance na ye beaucoup de chance mon côté papa Jean bandeko na ye ko na liboso na ye yani ya mobali na ya mwasi bango nyonso na kin na occasion ya kokende na mboka ya libanda ya États-Unis d'Amérique précisément na Dallas ya ki papa Jean asina kokende na mboka ya États-Unis asina kobota pe papa Jean tant que ndeko oya ya moté ya malamu asungaka bana bandeko na ye asungaka pe bandeko na ye. Et comme ça que papa Jean, papa naye azalaki vraiment na vie ya kofuta papa na simba kambo na yebaka vraiment le lengi ni ya ko gérer bongo te ki na so matama parti na ngai loso na za invité bana na nga ba bénéficier na yango nzambe pe apesi bu la a prolonger ba date na ye papa Jean akoma ki ni ko vanda na mwana ya mobali. Et pour ça que papa Jean a dit non et c'est lui maintenant mais qui a un peu que son de la papa n'a pas le temps ou enfant que papa a si un argument dans la carte il y a le temps où on a à le coup la moto à surveiller puis par contre le coup ici par contre par contre puis na papa Jean t'a a uti photo a y a eu son par maman pour le temps dans a son le pango a soulevé na bandeko na ye a soulevé na moi na mon gali
bayokosalaki papa Jean aye kokende na lopango wana bazwi bakoko na ye mibale bali kovanda wana oserviaka mpe papa baninga kaka babi na ye apo mais yo déjà age eposani osomba lopango te mais mwana na yo bapesi mwana ya suka bana na yo nyonso ata moko ta bima kaka oyo ya suka moto abima ozomona te ndenge eza bongo nini eza flou ndenge eza bongo esengeli yo okoma bénéficiaire ya lopango oyo esengeli yo nde okoma propriétaire ya lopango oyo papa Jean atinaka nakoma propriétaire montant ke ngai kombo na ngai na buku eza te buka lopango mwana na ngai buku akenda nango atia kaka nini bafotokopi babi eza problème ya mokie ndeko na ngai papa na yo akola ndeko ya vi na yo ndeki na yo mwasi na yo histoire oyo eza histoire vrai esali na banda chibango référence hôtel impérial papa Jean abi na nga ezose William esalaka mpasi ntango makambo ekomi bandeko na nga boyoka lisolo papa ntango azongi bazalaki na nini na mutualité moko boye oyo basala baancien ya avenir ya bisika papa Jean abotama baninga bapesaki makanisi wana eza baninga na ye oyo ya mutualité ntango azongi soki avantikidi bamakanisi ezozongela ye jour moko boye aye kobenga baninga na ye wana mibale na lopango bisika oyo mwana asombaki ntango bakoti bango lopango tala monene ezaka na ndako moko oyo papa Jean avandaka Florent lopango monene boye yo plane eza bongo nini oza lokola surveillant kaka soki yo okofi nomoi tokendaka bongo nini obénéficie mpe nango mwana ngai akipaka ngai baoyo baza awa ata nini baza mboka libana te me misala mike bakipaka ngai sikoyo obénéficie na okoma ngo ndenge nini babi eza change moke esengeli oyo elimine mwana ye esengeli oyo elimine ye mpe biso mo toyebi ndenge tokosala po tobotola moko lopango na maboko na ye tochange mamoko kombo ekoma na kombo na ye ali nakokokini kokoma mwana na ngai te mwana yango tina mokongo na ngai okobuma ye te baninga baye kopesa papa Jacques Nduti oyo tobengaka sorcellerie inconsciente papa nzoka apumbaka na ye sans le savoir mokolo moko boye papa apumbwe ntango ekomi mpo azonga papa kozonga pasi azonga pasi baninga na babisi tosali bongo mpo kozonga te esenge sikoyo oyeba sikoyo keneza bongo opesi okomi na mambo na pendant bimisa yo inconsciemment sikoyo esenge oyeba ke tant tobima na yo conscient papa ekondima abesenge nazonga ntango elingi etana papa ekondima akomisi koyeba sikoyo soki ere ekoma bimi ino na bimi ekosalaki babiki no esengeli nini tokende sikoyo na poto tokende kozwa buku wana mpe toboma mwana yo po yo okoma bénéficiaire ya lopango oyo soki akufi to balobaki atiraki yango na kombo na ye yango balobi les malheurs attendent souvent le juste mais Dieu le délivre toujours. Parfois les malheurs répondent. Pour qu'on y ait pas et quand on papa Jean andenge autaka bakayu na ye ba fou joyer bazanga parce fou joyer ya poto amoi papa Jean papa kabela ngai nyonso zona yango anja ndike un peu ko motema ezongi mwasi asaki mwanini papa ba shana ye azwi biloko apesi yoka fou joyer na bisabe na buto lelo kolala ki tanga puissance 121
histoire vraie bandeko nanga ya Londres banapesa mutu wana abi na ye na po eloko olala te tanga Psaume 121 osambelaka abi nasambelaka olala te omédite Psaume 121 mpe osambela après yo kosala ke papa Jean elekeli ati un fou joyeux une personne qui ne réfléchit pas, qui ne raisonne pas, comment à propos de bango makambo mutu normal ou généralement exact à copie de par exemple en négligeant autre. La première partie est à 19h papa Jean pour mieux roseka na qui avant de kiwana. Bana moko ni moko boy ba 21 à 67 ko mutu moko ba bete mbata ala rusi asusu moko bala moko asusu moko azoni isusu ala moko isusu ba moko ni na makalisi ezoni ba mona o mutu oyo abaki na ye ayaki na bibliothèque akoti na telefone na ye abandi koméditer Psaume 121 améditer abitango plus de 3 fois. Nous remettons plus de 3 fois directement à sa prière au Yoba, la seconde catholique, notre Père qui est aux cieux, assis à l'ali. Tant que Lala, donc on va partir à 0 heure. Papa n'a eu à Ekoya. Et pour aller à Kozwa, quand le père m'a dit qu'il y a prière au papa Jean à Salaki, la puissance papa Jean à Tangaki, nous avons que pour la couvrir, pour la cotia, la barrière en fond que à comment que mène naïti. Papa Jean à la ligne pour lui. Tango alali papa Jean ayi ameki nyonso ayi akoti aluki aomona papa Jean tozomona buku te abengi baningani babi na ye mission oyo eza ya yo mutu bongo osala kaka mwana na mwana yo mutu okozwa ye kaka biso bato ya eza te abundani moyi te abi esengi nazonga na ngai papa Jean abundani siko bazonga siko na kini akozonga te azonga na kini akozonga te azonga na kini akozonga te eyokomaka 4 heures papa Jean abino nakeni na toilette asala pamaka asala akende bakakuti bukakunza machakako papa chiseli momo biko kupanga mamuko oni papa no cha mamoko makasi moko yewe papa Jean papa za tomboli mutu akangi mala ko papa okomi andenge ni papa ko lo ba papa ka akumwa kitsengi papa okomi andenge ni papa 5 heures il peut arrêter 6 heures 7 heures 8 heures et il papa Jean avec Obenga bati abengi na papa za papa aza Hollande papa za ana poto na ndako na nga elekeli bandeko na bakoko koko aza na chambre. Vous abonnez massivement à la Religious TV. Na numéro eza boya to yeba nini ekomela ki papa Jean. Mais nini ekomela ki papa ya papa Jean ndenge akomaki na azonga kiki tazonga kiti. Akufa kufa kiti. Ekomela ki bango ndenge nini. Merci na babonyo sa Religious, merci na makili. Merci na basinenso. Merci la bénédiction des bonnes fêtes de femmes. Que les bons Dieu vous bénissent abondamment. Pour reposer à toujours branché. Pour l'ambre serviteur, ce William, même nous de la presse, si on est à la toujours les personnes à